Mouta comme il harceler et comme il a quoi problème. Dis-moi, je viens vous chercher. Quel jour nous kande azo lukaye ba programme na pas lukande ni on sape programme na etula nzombo a midi. Na moni mutazangi kimia. Nyo soza na musala mekobenga. Nzamba la katena eko découvrir vérité siko ke. Moi ça zaki kuna na ndako. Ba moko mercredi a benginga ba 17h. Oh, je viens du travail na na train. Dis-moi pour na yo ozobi no ba monga pe na bete kana biteko yo ozobi sote tozonga biso sous Swiste. Vanda na ba makangu nao. Oh, osoto banga bango. Yo soki na kosi yo likambu. Yo ka bazua eleki yo. Abandi neti ko ganga makelele na kata na nka telefone kweke. Komi vendredi bandeko. Na bandi siko ko benga e parce mwana na tika kikuna na zo benge siko pona biseke alongola ngo place na tika ki na bandi o benge siko yo vendredi. Na bandi o benga e ao yambate. Ao yambate ya salika ke asiliki po ndenge mercredi na boya ki kopese programme nazo sele trop des oua nazo coincer trop aza leste nazo samedi na tongo et tombé ke mama kulutu na bango moko il faut ba sele anniversaire surprise na Bruxelles. Na bandi ko solola na tonton ya ba Evi, tonton Christian na Belgique. Na bisenga bino tonton na nini oyo TikTok afutinga 620 € eza na PayPal Henrietta. Mutaka na mot de passe wana eza nani papa Evi. Nga nazo solola na ete parce que to benda na ki mamna biso tonton ndenga ko ya fête ya surprise solola na ye na besoin 620 € na nga wana. Tonton pa lobi nanga il y a pas de problème. Tonton Christian tonton ba Evi alobi nanga il y a pas de problème. Wana samedi na tongo à 14h. Lokwa na ki libanda na obi na yeba position. Alors tonton ebi singa non Karine nga ko na vandi awa naza déjà na Bruxelles côté fête kozala. Donc on s'inquiétait tenga na ko benga yo. D'accord tonton. Et comme 18h bandeko. Na 6h ya ba course na zongi na ngape na ndako na omelisa na ngamo na soki poto soki biberon na ebi sute. Na moni tonton atikelinga voice, tonton ba Evi atikelinga voice. Allô Karine, ça va? Na uti ko solola na Evi kutu azi connexion mo na nzela, Evi alobi azoko ma Belgique na 21h. Et comme 21h. Na bengi tonton Christian yambanga la téléphone oui. Même pas allô. Ayambinga maman, oui. Azali banda soki akoti na obenga pak akati téléphone. Oh, moi pena kanisa mabe ezate po tonton wana bokilo nanga. O kanisa bokilo mabendeni. Mais na comprendre ka appel ngo te ke muta yambinga bongo mutu to sola bien to benga na kana to zaka na ku ana Belgique. Azali banda soki akoti na obenga o.